Tina bande ko nyonso bozala ebele ya kotala émission ya culture na ebike boza ebele soki bomoni tonton fraîcheur en tout cas bo sepelaka ya trop émission na bino yango yo émission ya culture ane to solaka na ba star na bino o azara na e dispo plateau za yango vide pona ko beta ba indusa. Très bien, tu peux s'emboter na biso et pas il y a ba partenaire nyonso. Il y a première chaîne numérique Masolo ya Congo Télévision. Tonton frère apesibino ba moté ya trop. Tu peux sali sous moté et pas il y a batu nyonso o ba s'abona na première chaîne numérique. Apesibino ba moté ya trop. Tu peux se moté na biso et pas il y a Madame Virginie Singaloboko. Autrement dit, service traiteur et en moko na kati ya Bruxelles, bana ya ba diaspora, bana poto, bana Belgique, ya France, ya Hollande, balobi le seul service etikala moko na kati ya poto na kati ya Bruxelles. Contactez tonton fraîcheur na kopesa yo numéro ya Madame Virginie Singaloboko. Service na ye ezalaka 565. Kuna okozalaka desi ata mukolo moko te. Topesa mbote epa ya Maître Rico Batista na kati ya Luanda. Voilà, artiste. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Tout comment casse? À moi on dirait ozo lenga na malili tonne. Ah, c'est tout ça qui n'a pas tonné, on a trouvé normal que toi na poto malili, mais toi na Congo. Na lenga malili quoi? Ah. Artiste toyambio na plateau na biso et que on s'est présenté na ba diaspora na ba fanatique na yo oyo bazotala yo na première chaîne numérique. Ok, merci. Moi c'est le frère Jefté, donc autrement dit adorateur Jefté Ngongo. Donc comme on a ngwana adorateur Jefté Ngongo. Très bien. Frère Jefté Ngongo. Ouais. Comment vous avez passé ko book c'est peu en millimètre benga ngara. Yebisa biso lolenge nini ozwaka inspiration ya osala carrière solo na yo. Obanaka ndenge nini idée wana eutaka wapi? Maloba namboka na yo. Merci beaucoup. Bon, inspiration na makasi wana azwaki ya carrière solo. Et utaki bandon et bandaki boué. Na bandaki osala déjà musique. Donc na âge où nous inconscient. Très bien. Donc on a mis bien en tête que na bandaki déjà osala musique. Na zoimba na église. On a ça déjà musique. Voilà. Mais et comme on a un moment où on a que mon que musique on a ça il faut na valoriser en gros. Attends on est bien mais il faut na payer en valeur mon na ba 2021. Et na que je makasi ya ko ça la carrière. Na banda ça la carrière. OK. Depuis au bandi carrière na yo. Est-ce que déjà vous avez un mouvement à cadrer? Ouais, depuis la bande carrière, nous avons un mouvement encadrant PO à zo encadrer la distance des amis mais à l'endelanga. Na PC kutumbo te place azali. Mon papa arrive au molo. Na PC mbo te bisika azali. Très bien. Frère Ngongo, frère Ngongo. Est-ce que vous avez un orchestre na yo oyo ozo cadre pe bandeko bazana kakatikuna? Ouais, vous avez un orchestre. Na kuna benga un orchestre te mais na benga ngo famille. Donc vous avez une famille Manaïm. Voilà. Famille Manaïm, tout ça kuna na famille Manaïm, tout travailler ensemble. Kuna azaka simple visionnaire. Donc tu peux donc bango surtout bazo accompagner ngana vision na. Est-ce que oyebi aux gens trop jeunes? Ouais. Pourquoi pour anité orchestre ya ba
y a ba vie na yo eze belé wana olukino orchestre moko te okende susu kokolisa susu carrière na yo mais olingaka yo moko ozala pe le rôle la bango ozala pe babengo pe président fondé. Bon, merci beaucoup. Question les kilos, hein, mais tu vas répondre à moi. Très bien. C'est totalement bien dans l'orchestre, il y a ma vie na biso. Voilà. C'est totalement dans l'orchestre, il y a ma vie na biso. Donc, bango pe bazwa ka vision ndenge mo nanga so tolandeli. Bazwa vision ndenge mo nanga bazana on a rien, bazana ba mike, mais bazwa de vision. Et après na ba vie misusu babanda et pas ya ba vie na bango. Voilà. Nde ba se retrouver ba komi ba grand. Parce que l'on a l'ingana le banawan est que n'enga na zu vision na âge na nga ki mwana boye na âge on a ngo il faut na mi pesa pour un jour nga pena ko malwa ba vie na nga mutu pe aya abeta so ke non nga pena banda ke pa na ye de ngona ndima ke na âge na nga na ngo na makasi na nga na sa ela nzambe na sima yelo kwala depuis bani carrière na yo nje monini o déjà commis tope o koma ozo préparer bon banzembo zebele wana pena na bombe te banzembo zebele o ngai na koma donc na o nzamba pesa nga na yemba nzamba pesa nzembo ouais nzamba pesa nzembo tebi ba parole mu na ba pesa nzembo bon nzamba pesa nzembo soit na lobi yango wana eza terme chrétien nde na koloba ke nzamba pesa nzembo voilà wana eza kozala inspiré donc ovandi otikali jamais kozwa bic na papier okoma mais oyoki mbamo nzembo mo ebeto na mato oyobi nzembo no nayoka ngo te nde mbamo ozwi téléphone ou bien ozwi eloko moko eza pembeni wana ogarde soki oenregistré wana nzambe moto apesi yo nzembo bato oyo bakomprendre yango te wana nzambe moto apesi yo nzembo yembelanga mais eza mpe na banzembo oyo oza ke ovandi otali réalité otali vi na yo nde ekende otali mokili nde etambola osali baanalyse ti bon okomi yango bandi okoma yango wana ezalaka na mélodie te voilà okomi yango ovandisi histoire mobimba makambo nde ezali okaboli wana wa dissertation wana nzembo oyo ya yo donc différence nango eza na wana est-ce que déjà peut okuta na parole mo boye po apesa o banzembo to yo moko za parole na ndenge na yo nakutana na parole te akabela nzembo donc nyonso tu wana o nga na koma na o nzambe apesanga donc eza yanga moko na nzambe est-ce que okoki pe komona pe lelo soki obimisi single soit album sur le marché est-ce que eko Simbabe non il faut le non est-ce que ekoki voilà parce que na kati ya nzambe toza na espoir très bien donc ba o nyonso tu batambo na nzambe yana mutu moko ta espoir tokoti exemple ata ya Moïse atambo na nzambe ata sala ba erreur na ye Moïse akufaki mpo nzambe abisaki ke okokota kana te il faut kufa akufaki sa diable yaki aréclamaki corps na ye aréclamé corps na ye abike non mutu asalaki bababe non asali bababe esengi te akota akende na mboka na donc il faut ngana zwa ye voilà nzambe ayebisi obi non aza mutu nanga ata asalaki bababe nyonso tu wana nzambe bakobatela ye donc biso bato totamona grâce ya nzambe toza na droit ya koshue toza mpe na droit te ke toza na tort donc tondima bandini moko ke il faut esimba te non soki nzambe apesinga makasi na makoki emonani na lancer album ou bien na lancer single il faut esimba artiste musicien ya kibonzambe ouais lelo tomonaka bamusicien ebele chrétien aza musicien mais suka na ye akomi apôtre akomi bishop akomi évangéliste akomi docteur akomi patati patata siko pourquoi casquette wana ebombamaki toka longola ozoyemela nzambe il faut okoma mpe kaka kosimba bakokweyisa bato koteya neti tozomona yango mikolo ok bon na ka wana
eza boye nakoza nanga par exemple le roi Papa Chris aza réalisateur voilà ebani ki aza réalisateur très bien mais na kati na ya koza nelo mo boye ibatama le roi na ko check exemple ni le roi ko filmer aza cameraman na kati na ibatama na compagnie mo ba ko engager le roi réalisateur OK aza bon cameraman très bien muto otika la oyebate mais malembe au fur et à mesure donc na yowana eloko eza na kati na yowana ils ont manifesté et ya obima donc eza pende moko ngale na ko sala nzambe na musique bando sala nzambe na musique na oyembela ye OK na kati na kibo pasteur na lo bongo pe terme kibo pasteur ibatama na kati un jour et obima pe merci artiste monde arando toyebaki yango monde arando eza na ngambo ya ba musicien o bino bengaka ba musicien mokili mais rando ki bokabwani ki poison ekoti pe na monde na bino ba artiste ya bonzambe ndenge to mesana ko benga bino so pourquoi entre bino na bino batu boyemelaka nzambe bokoma na bokabwani kofingana osali alinzebo moko esongolo pakala mais obwaki jeton batu pe bacomprendre que eza jeton est-ce que on a ki bonzambe eza to eza te bon na wana etala sikoyo public ne batu ba analyser makambo public ne batu ba analyser makambo ngana ko yemba na nzembo na kati ya nzembo na tie ba plan diable échoué voilà public le roi ebike ngana tonton fraîcheur le roi to sokra très bien akumbia wabia le roi ba plan le roi bois ki boseke ba plan tonton fraîcheur échoué OK ça na bongo tenga lobi ba plan diable échoué yo sali par rapport à inspiration ndenge yeli yo le public akumbi ke abwakeli tonton fraîcheur po tonton fraîcheur atie la kaiba mabaya eza na ngona ndenge wana te bon pona ba poison wana na ebite so na ko baksani na ko lobani lelo vraiment vandi boye mon appel est sonné ba pesa ki numéro na yo et pas grand artiste ya munene ya mboko yo ayembela pe nzambe bo solo pasteur Moïse Mbi pesier bambote ya trop alandaka pe chaîne au masolo ya Congo télévision abenyo alobi fils azana posa oya en orchestre na mona cadre yo ndenge na cadre ba tout mosusu est-ce que on peut apprécier ko boma orchestre na yo ko rejoindre kulutu na yo papa na yo ya molimo to ozalaka na nini na wana donc na wana eza pona question tuninga merci beaucoup pour le roi mais eza sikogo nga soki na bomi orchestre on nzamba pesinga donc mission on nzamba pesinga na kati ya mona nzela pour la landa pasteur Moïse Mbi si je peux dire pasteur je vous salue ici quand nous sommes allés na pesion mbote très bien donc so na bina landa eza na ngoma bete aza papa ko encadrer nga ndima jamais nga ki na mabe ko encadrer nga olandela ngai na kati ya orchestre na ye mais soki na bomi mission on nzamba pesinga na kati ya mona nzela ate pa na epe esimba te pourquoi ekosimba te po so natali bien Jonas mission o nzamba pesaki akendo sala alukaka ke akimango mais akreaki trouble na kati ya masuwa o akotaki po akima donc ngo banga pe so na longwe place na zana manaï na obi na kenomi kotisa na groupe mobo donc et na kati ya groupe wana eko créer trouble makasi si bango ba constater que nga mutu na ina makiele wana nyonso. Donc il faut nous à concentrer les lots au non sala. Est-ce que les lots sont qui vraiment au aux araboye aux osai lanzambe na kibosolo mais mutumo boye ayeba na pe trop à contacter yo
produit yo mais aza misia mokili Fally Ipupa DiCaprio oboya to kondima na wana Zambali bisanga na okende te frère non na okende Fally a été caché na Chicon na Yanje Titu Mbongo a produit yo à Koto Studio à beta au peu moins des concerts mo boye to le mana kibo solo o za TV donc na lo ba vérité na lo ba teka ke o na moni caméra liboso na ou bien te o na moni tonton Chris za si ma caméra très bien na lo bango na mutema na nga mubimba eza ndenge monde eba pesanga batem de na jira ke na osela nzambe bongo na nga mubimba siko na bi siko na bi Fally yango Fally bazara bandoki bataba kisi bino ba mission chrétien bon kangama bango te tonengini bon Fally Azavi ouais président Fally Azavi collègue nao donc na coach même niveau na été parce que Azan avantage très bien donc il y a Azali Bousso nga naza donc nazana nous si au moins que frère étant bakanga qui ayaka na église ya pasteur Moïse Mbi ayemi penjimba tatolipe est-ce que pasteur Moïse Mbi aboya ki te yoza moto mokili ngaza mutanzambe eza elo mo batelo comparate Bible loba que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais ce que la différence c'est ça na passage où l'air vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Très bien. Parce que ngane na boye faire ego là. Ouais. Ana paiement. Donc ana droit ya kokumbisa ya louer nzambe. Ndenge moko na bandeni azana droit ya kokumisa nzambe na église ya pasteur Moïse Mbi partout ouais. Mais pourquoi yo au ya ko recevoir l'art ya président Fally Ipupa ko recevoir mbongo na ye soit kabeli mbongo ouais non zombo alobi a kabelo mbongo te a Koto Studio a produit yo o za TV soit kabeli mbongo non soit na ukomeko kokota studio nde oboya soit kabeli mbongo na ozwa o produit yo nde oboya non soit kabeli mbongo na ozwa ya nga ko produit yo nde oboya et soit kabeli mbongo na kozwa merci na bande konyo so bosé belé bozotala émission ya critique ave aizaka bongo to betaka ba indusa ozokoma vraiment na suka ya émission na biso bo s'abonner massivement na première chaîne numérique ba diaspora nyonso na pesibino bambote ya trop tonton fraîcheur alela bino ya trop artiste tozo koma na suka ya émission na biso musicien nini oyo sepelaka na ye soka zo yemba akoto pe baba inspiration bon musicien o ngana sepelaka na ye azaka musicien te azana papa nan c'est le pasteur Moïse Mbi donc a inspiré na ebele après ye ezana le frère Fiston Bouy a inspiré na sous makasi donc avant na comme pas na bango nyonso tout na bandai na papa na moi cadre oyende muto apesa ma forme voilà papa Harry Bomolo donc na olemba jamais ko témoigner bolamu na ye très bien donc yene muto apesa ma forme avant na comme pas pasteur Moïse Mbi papa frère Fiston Bouy na bandai na pas na ye bango nyonso est-ce que oyo rapper so va pe na parler oyo rapper nzema mokili bon matoi koyoka na oleka mais nga moko jamais akova na tienze mo yebeta na oyoka ngote mais to bato mususu na balobaka ba inspiration mususu o bino ba mission chrétien boye mara ozora pe ba inspiration mususu na musique ya mokili mais yo bige oyoka nzema mokili te ba onde basalelaka satana ezana ba sona ko lo bezana ezana ba
Et ça, un musicien chrétien, là, un chrétien musicien. Et pas musicien chrétien, jamais on va à tienze moment vous êtes profane pour yo kangono. Parce que on dit la foi vient de ce qu'on attend. Voilà. Donc on a yoka, par exemple, on moi na bolé là, chérie nanga, tu m'as laissé, et là on y est baxé là. Et pas il y a banani. Il y a non bateau bazaka ba musicien pas bateau bazaka ba musicien et pas na bango eza akoyo kana nyon surtout ayo kanze nyon surtout nyon so elingi o aza musicien mais pas na biso sko ba chrétien musicien pour nga tout à tout le niveau na za chrétien musicien avant d'être musicien là qui non chrétien ozo ba oza chrétien pendant omoni ba mbongo te so aussi mi ba mbongo ba carré to mona yo pe okomi chrétien mokili o nazana ngo elekino mbo très bien o nazana ngo na o nazana ye donc na nyonso. Merci artiste to comme na suka po TV Zangonga pesa biso moi 3 personnes ba pesa ba mbote. OK, merci beaucoup. Premièrement, on appelle si mon papa biologique Papa Pierrot Molo, na pesi mbote bisika zali, na pesi maman nangai Angèle Toufale, na pesi mbote bisika zali, et je salue mon pasteur révérend Gentil Seke. Je vous salue bisika no soto zali papa, na lela au fort. Merci bandeko nangai ya ba diaspora, bandeko nyonso oyo o sepera na tonton fraîcheur, na bino pe bo sepera na tonton fraîcheur te, ngana sepera na bino nyonso po botalaka émission nangai bo saka ba commentaire pe na série pa na bino bo s'abonner massivement na première chaîne numérique Masolo ya Congo Télévision pour awa vérité na vérité ngana bio tokuta ni lobby. Merci, au revoir.